moindo azala pasi yengo azakoni mapasi netengo oyo pasi yengo soki omekikolo bango bapastere babimi yengo balobeko mama na biblengo yezela kaka yengo kino mokolo esakoya yengo pasi ya baindo ebanda utakala oyo nde pasi pasi ya baindo eumeli pe mingi oyo nde pasi elema maladi epai yo mama ngala pe epai ende na bopitale mete koma kowelela mama otana bamorke batandi nzoto baindo mama lokola Thompson lokola makaya buyeye matondo bandeko balandi baindo bola muka totondi bino botondi pote na ngonga oyo toyebi ete bosili kobela malibosoli ya bitando bikebi ya bino bozali bongo kozela yeme papa nkusukia muzala panda na ngola liebo maina bomo emokitani mwafumo kibangu ye asili ko me sanisa bino bilei bya mulimo ntina te baindo boko kakola mukarenga minkusolosa elaka nzakomba matono mfumu baindo babiangi lisusu lobola lo ilondo mobeti lokole motete indika eta ko kabongo kosolwa na bino masolo maye bino bome sanisi bango moi mikolo miye nzokande lisolo lya biso lya lelo lizali politiki nini po lya lobiko lwa Afrika. Quelle est la politique qu'il faut pour la survie de l'Afrique? Mfumu motuna moye pambate parce que baindo bazali ko kamwa Afrika mabele ma Afrika mazali mabele ma bakoko babiso nzoka soki balandeli batali malamu Afrique subsaharienne Afrique oyo ezali na se ya Sahara tope likolo ya Sahara toyebite parce que bino mingi mingi boboy kolobaka ete biso tozali na sud bino bolobaka ete tozali na nord mais Afrique oyo ezali na mopanzi mosusu mwasa na likolo ya Sahara na likolo ya Sahara matono mingi mfumo balobi yangone Afrique ya libabe Afrique elakela mama be Afrique du Nord, kuna na Égypte, na Algérie, na Maroc, ata bazana passe na Tunisie, passe ezali lokola oyo ya bisote. Po na nini peto sala nini ete toko kabongo kolongwa na passe eye ena motuna omboka bino. Matondo mingi ndeko na biso lobola lo ilondo croyant africain moteti ndika mobeti lokole ete bandeko bayoka siki ya likambo balamuka na pongi. Motuna mozali malamu kasi miso mabandeko soki mazali komona bakomona ete bandeko bazali na eteni oyo babengi ba pays maghrébien donc mboka ya Maghreb lokwa ndenge uti kotanga wana Maroc, Tunisie, Algérie, Égypte, Libye na mwandambo ya Mauritanie bamboka wana nyonso evandisami na bayindo te ezali bamboka oyo barabe bavandi yango wana bango bazana libabe te oyo bayindo bazana ngo kasi bamboka oyo ezali likolo ya Sahara yango wana oyo ezali na libabe nde sika wana oyo bayindo bazali alors soki barabe bamonani te bazana libabe te pona nini po barabe bazali kosambela nzambe na bango na milimo na bango mindele pe bazali kosambela nzambe na bango na milimo na bango lokola pe ba asiatique kaka bayindo bazali kozanga kosambela nzambe na milimo na bango nde bango na bazana libabe alors siko tango tolobi politique nini bazonga na bonzambe po bayeba politique ya malonga politique ya malonga ezali politique ya bokoko na bokoko bazalaki kotala nini libota
libota ndenge livandi tata mama pe bana tata azali mpo na intérêt ya libota mobimba mama pe azali mpo na intérêt ya libota mobimba lokola pe bana bazali mpo na intérêt ya libota mobimba kasi tata na mama balobi biso tokoleka bana bakotingela biso nsima tokotikela bango nini tokobongisa nini mpo na bango nde bongo na kobanza politique oyo esengeli mpo na Afrique politique ya kobongisa avenir to lobby ya bayindo yango wana eloko tokoki toloba politique nini mpo na avenir ya bayindo ese continuité na système occidental tokoba kaka na lolenge oyo mindele batika to tobongola lolenge yango wana mpona yanona na mokuse ete politique ya boyindo tobongola lolenge ya makambo yango tolinga nde boyindo bwa biso po lelo ndeko na biso lobola lo ilondo kwa africain toyambi système ya mondele to lolenge ya mindele kobanda 1491 zinganku andimelaki bango pe conférence de Berlin ndenge kabolaki mabele mafrika na likanisi pe na posa ya bayi loposo pembe maimaso tokosala wa bisengo ya loposo pembe mawa ya bayindo kasi tobongola makambo te ezala sikoyo mawa ya loposo pembe bisengo ya bayindo matondo bandeko balandi na kanisi bozwi mwa réponse na motuna mwa biso mwa liboso moye touti kotuna bango mai papa nkusu kia muzala panda na ngola nzokande na réponse bino bopesi mfumu toko kela Afrique na bénéfice ya bayindo pe na bisengo ya bayindo pona bolamu ya bayindo alors sikoyo bolingi pensa boloba nini est-ce que Afrique ndenge yango ezali établi lelo ndenge tovandi lelo ezali na forme ya kopesa bayindo bisengo te parce que tozomona pe tozotambola toza na mituka tozolia toza na bandako bon en quoi est-ce que bino bomoni te que Afrique structure na yango ezali pona bolamu ya bayindo te na lolenge ni matondo mingi ndeko na biso lobola lo ilondo croyant africain fumu baseki na seki po makanisi wana eza na epele ya bato bamoni mituka bamoni bandako bamoni bolamu ya bayindo lokola yango wana soki mituka na bandako ezali pe na kati ya Congo ndakisa pe na kati na Afrique boni baza kobenga ba état africain état pauvre boni bazo benga Afrique oyo le pays le plus endetté hein omoni ndeko na ngai lobola lo ilondo croyant africain bato baza kolia pe baza komela kasi bato baza kolia na kati ya bobola baza komela pe na kati ya bobola pe na kati ya pasi nzokande soki lelo tolobi République démocratique du Congo ezali République démocratique du Congo te mais tozo kaka frontière na yango ezali République belge République du Congo en face République française ce qui est République française Gabon, République française. Kenya, République anglaise. Kakabongo. Angola, République portugaise. Parce que, tina lelo, tozana no ba colonie. Ya bato wana, pambate. Position géographique. O tozali na yango ezali ici à conférence de Berlin. Tango mindele bakabola ki Afrique na conférence de Berlin, Portugal, azwaki Guinée-Bissau, azwi Sao Tomé Principe, enclave ya Cabinda, azwi nini Angola, pe Bongo. Alors, Kenya, bango bazwaki bango epai ya banglais, lokola pe Bongo Zimbabwe, na pe Zambie, Tanzanie. Biso bazwaka biso epai ya ba Belge. Botango tolobi tozwi indépendance. Mais, bolobi toko garder intangibilité ya frontière ici à colonisation. Ezali pona nini pona ko permettre ba colonisateur ba continuer ko coloniser biso.
yango bokomona mwa Belgique ya moke aza koimpose makanisi na ye awa ndeko na biso lobola lo ilondo croyant africain nini biso to bénéficier epai ya Belgique pendant 80 ans la colonisation belge nini to bénéficier epai ba belge pendant 200 et quelques années d'exploitation donc il était dans 6 siècles oyo communauté internationale soi-disant européen baza ko exploiter biso système éducatif oyo toza nango programme belge